C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na ye mokwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Très heureuse de se présenter, liboso la poste télévision, la mino pour présenter Info Lingala journal, ya peuple pour la peuple tika et to fongola ya vendredi 8 octobre pour na kotal sabino ndenge plénière ezalaki organisé jeudi 7 octobre na Assemblée nationale na Bokambe mi ya premier vice-président Jean-Marc Kabund Akabund hérité Mapinde Midomi Pendelongwati. Député nationaux déclaré recevable. Proposition ya loi au ezali kolobela tribunal ya commerce élus nationaux siéger qui bon na plénière mokolo ya jeudi 7 octobre na salle de congrès ya palais du peuple ezalaki bongo na Bokambemi ya Jean-Marc Kabund Akabund oyo azali premier vice-président boye adoption ya procès verbaux ya plénière et les kaki ezalaki pe na bonne place débat général ezalaki mingi pour la proposition ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 00D/2001 il y a le 3 juillet 2001 oyo ezali kolobela création et organisation et l'on a fonctionnement de la tribunal de commerce et adoption il y a la recommandation il y a rapport il y a commission défense et sécurité bon il y a présenté qui économie il y a proposition de loi député Jean-Pierre Kayembe a précisé que les propositions oyo ezala qui déjà voté et adopté na plénière oyo et outil koleka na législature passée car les ala qui déclaré non conforme la constitution autre part alors il y a qui mingi loi oyo ezali kolobela application depuis plus de 2 décennies il y a ba faiblesse notamment il y a question spécifique et il y a célérité il y a statut il y a juge consulaire du point de vue il y a ba commerciaux oyo ezali kolobela élasticité il y a remise il y a long délai il y a procédure na statut il y a juge consulaire bosimba que loi oyo et prévoit que de l'été en dehors yango ministre oyo azali kotala makambo ya justice pe ba attribution na ye ba entériner élection na likambo mosusu balobelaki ba jeton ya présence oyo ezali prévu na article 10 et ezali ko refléter réalité te na sens ya organisation professionnelle ndenge ba juge consulaire bazali ko uta pona likambo etali procédure na matière ya ba litige boye numérisation ya procédure oyo ezali kotali sa compétence ya loi oyo et demeurer na numiwek balobela ki mingi ba référé exécution ya ba jugement oyo ezali rendu à ba tribunal ya commerce boye conclusion ezalaki ke ezali ko justifier ba réforme surtout après adhésion ya RDC na traité ya le 17 octobre 1993 oyo ezali kolobela harmonisation ya droit ya ba affaire na Afrique. Parmi les intervenants, député national Gary Sakata Ayakipe na critère de sélection et désignation à juge consulaire, il a contesté le fait que ba grade académique est à la critère moko ya désignation ya juge consulaire ndenge asigera qui
alobi esengeli eza la prise en compte expérience dans le domaine ya commerce. Alobi pourquoi bokoki koloba ke gradué oyo aza na expérience ya makasi na domaine ya commerce aza la moins compétent pe apprécié na matière ya domaine yango par rapport ya licencié oyo aza na expérience te ndenge amitunaki. Na ngambo na ye honorable Ditu Monizi Eli Achango yepe alekaki na intervention na ye bosimbaki na sima ya débat oyo esalemaki o ezalaki déclaré recevable. Totikala kaka na plénière pour la kotalisa bino lisusu ndenge ba député ya Front commun pour le Congo FCC na mokuse ba bimaki na plénière ya jeudi 7 octobre pona ndenge bureau a reporté plénière ya ba réponse ya Kibasa bolanda ba déclaration na bango na micro ya Domi Bendelongwanza. Ba député ya FCC basalaki déclaration awa pona kosenga Assemblée nationale bakoba na kolandisa question ya ram ndenge ministre ayaki na etando na biso ko répondre na question orale avec débat oyo moninga na biso atunaki to monaki sima que union sacrée akomi ko kotisa buru yeke na likambo yango alingi lisusu te baimboka baye bambongo na bango ya biunité botolaka bango chaque jour na baminga na bango ekendaka wapi sika wa biso ba élu ya FCC en harmonie en communion na souffrance à peuple congolais biso tolobi to bimi na plénière ya lelo parce que plénière ya lelo ilinga ke zala plénière consacrée na réponse ya ministre Kibasa Maliba na maye oyo ezalaki mituna ya baimboka oyo ba député ba posaki ye lokola ya yete et que ba konzina biso balingi ba bomba likambo yango to bimi tino bakoyoka kolela ya baimboka baya batinda ye aya ko répondre soki te na mikolo eza koya na ba ngonga eza kopusa nawa to kochana manzaka na biso pona kosenga ete akoya na gouvernement wana pour to moni ete souffrance à peuple congolais social ba kosa kibiso ezo umela esikasika wa ko boto la unité ezo continuer to esengeli kamwana esuka ndenge to mona ki na plénière ya débat général sur la question orale ba imboka maso ba senga ki ministre a démissionné pe alongo la taxe ram ezo continuer ni c'est pas komi ko kima ba konzina biso pe ba komi ko sala ete ya lisusu te yango biso to lobi moyen to continuer lisusu ko siéger na ba condition wana tant que likambo wana no esilité to sengi ya soka yete biso moko na bangongeza koya to za ko déposer motion pour être membre du gouvernement wana oya yibi ba unité ba congolais asila kolongwa ne bonga wana bacha moto mususu oya ko zongisela ba congolais nyoso maeza lokola ba makoki na bango ba botola ki bango na lolenge sengelité ba reporter ya info lingala ba kitaki na nzela pona kozwa makanisi ya bana mboka pona oyo etali bongo ramboza bango na micro ya Michael Bristoto na bilili ya Domi Bendelongwanza. Pona ngala moni makamba kredi wana katana oya baram wana fe katana. Pona moni tina moko te bakata ba baram wango utu wapi. Osombi kredi bo mona kamba la moko katana. Omona ka osala bato za olingo obenga ta mutu ata eloko moko eza urgent boyo omona moyo benga ezate. Pona ngaba mala za d'accord na ngote. Balongola makamba baram wa awa. Ministre a pris la décision parce que service a besoin la bateau. Quand on a moins 500 francs, il y a un problème dans la maison. Si on a ceux qui balingi, bas service na bango. Si on a 500 francs, 300 francs, 200 francs, mais bon, ça c'est pas bien na souffrance en boka. Mais ministre a tous les moyens de solution avant que la population soit ici. Bon, ministre a dit que la population. Pour bango, bafuta ka bango biso bafuta biso te. Ni tinga na tia ko sous crédité. Ces derniers temps na zai ko na problème ta mando bela na tia crédit, bango bazu balié. Balié a déjà crédit à 7000 si je me trompe pas. Faut répondre bien, poser la solution et zo rendre biso difficilement. À mon nango ezanti mabi makasi. Parce que bon ils ont faire souffrir peuple congolais. Biso na kala toyeba mara moti. Il va consommer crédit na ko benga tranquillement. Depuis ba ko tsara mo ko kata ba crédit ba pesa ba passe. On a biso les gamara mwana ba revoir yango. Ba revoir yango pour peuple zo souffrir makasi. To so mwana crédit na passe. Crédit za cher. Nyonso eza cher. Siko yo sura maye su ko kata. Ake ne répondre on en a parlement. Tout on a besoin à se justifier correctement ce qui ram nango euro servir na nini.
Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka azui acte ya meeting ya la muka pona le 9 octobre na place Sainte-Thérèse kuna na commune ya Njili. Héritier Mapindeni. Gentini Ngobila, gouverneur ya ville ya Kinshasa, azui acte ya meeting oyo la muka plateforme ya Martin Fayulu Madidi elongona Adolphe Muzitu bakope sabongo mokolo ya samedi 9 octobre na place Sainte-Thérèse kuna na commune ya Njili. Numéro 1 ya ville ya Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka asengi na plateforme la muka esengeli basala makasi po na ko respecter ba geste barrière nyonso ndenge ezalaki édicté epai ba autorité ya République démocratique du Congo pour na éviter contamination ya épidémie ya COVID-19 na tina wana Gentini Ngobila Mbaka azali kosenga botosi esengeli ezala nyonso oyo esengeli ezala respecté na ngambu ya plateforme la muka selon ba communicateur na bango ba sepeli ndenge hôtel de ville ya Kinshasa azui acte pour na meeting oyo bango bakosala mokolo ya samedi 9 octobre na place Sainte-Thérèse kuna na commune ya Njili. Bango balobi bakokabola ba masque epai ya ba militant na bango nyonso pe bakosenga na bango ba geste barrière ezala respecté. Bazali kosenga na ba militant na bango oyo bakouta bisika na bisika esengeli ba respecter ordre public meeting epesama na ndenge ya malamu pe esila na ndenge ya malamu eloko moko ya mabe eyeba na koleka te. Bosimba ke plateforme la muka basengaki meeting oyo depuis bazalaki na masolo mikolo eleki elongo na premier ministre Gentini Ngobila Mbaka pona marche na bango oyo eboyisamaki mikolo eleki. Boy après meeting ya le 9 octobre bakorganiser marche pacifique mokolo ya samedi le 16 octobre ezali kuya nyonso wana ezali pona koloba non na fraude électorale pona koboya glissement pe kosenga dépolitisation ya commission électorale nationale indépendante fini na mokuse. Première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, présidente ya fondation Oeza na Kombo na ye asalaki descente moko na province ya Kwango na cadre ya fondation na ye epai wapi a visitaki ba pédiatrie pe ba maternité boye baki apesaki lisusu 14 écoles ba fourniture scolaire. Stéphane Skande, Nathalie Kaila ba compagnie qui est na compte ya Info Lingala. Ambiance ezalaki ya kosakana te basifle loyembo yango ne caractérisaki bana ya Kwango précisément na Kenge babombelaki première dame pona koyamba ye ba drapeau ya ba couleur ya ba parti politique ba banderole ba militant na ba militante bayaki ebele misusu kaka pona komona première dame de la République. Pona ba misusu oyo bango bazali komona ke azali molobeli na bango. Après cérémonie ya bienvenue pona ko marquer communion na batu ebele oyo bayaki, première dame Denise Nyakiro Tshisekedi atambolaki pona ko établir contact na bango. Première dame azui maloba pona ko remercier présence ya ba Congolais. Namo na bino na pesa bino pe mbote ya papa atindeli bino mbote mingi balasima tokoya na ye nayaki mpona tala nanu bino nayebisa ye ndenge na nkuti bino comme ça yeba ba nouvelle na bino nayebisa ye. En tout cas merci mingi, nzambe abomba bino. Amen. Merci mingi, merci. Didier Mazenga, présent na cérémonie oyo, azanga kite ko remercier première na ndenge ya poni province na bango alors qu'il a accueilli na province misusu te. Repo ezala kite po na première dame Denise Nyakiro Tshisekedi oyo azui direction hôpital de référence ya Kenge. Ko banda na chirurgie, médecine interne, koleka na maternité pe pédiatrie, ba malade bazui consolation. Soki présence ya Denise Nyakiro Tshisekedi ezali kisito o esengeli ya komela pona cure, mais komona ye ba misusu bazui consolation moko ya kitoko. Première dame atambolaki maboko pamba te awa pe amemaki ba matela kit surgico
biloko ya ndenge na ndenge pona ba nouveau né pe bazwaki biloko ebele oyo epesami na hôpital général de Kenge na ba doléance ebele oyo bayebisaki première dame Denis Nyakiro Tshisekedi a rassuré bango ke akomema yango epai ya président de la république na qualité na ye ya éducation de jeunes oyo azali engagé na yango azangaki te kokende na ba école Luvunungu. Première dame présidente ya fondation oyo na kombo na ye amemaki biloko oyo eza destiné pona 14 école ya Kenge. Mbala liboso nde tomona biloko aboye ye moko mama azomona bana be mama aye kotala biso na bana na biso ndenge tozali vraiment première fois topesi merci bana na biso balati basate bana biso bazwi ba uniforme vraiment tozana esengo mingi. Après kosolana ba notable première dame azwi nzela ya kokende na masima nimba na Kwilu. Na kula région Bosengali koyeba ke église des saints au Congo mingi penza assemblée des saints de Kinshasa baza ko célébrer fête monene ya Pâques oyo babandaki yango dimanche 3 octobre pe clôture nango ko salema dimanche 17 octobre na sous-thème ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église et longo na basali na Nzambe yangu ya Stéphane Sukani. Yahweh salam Yahweh salam lolengela yo balinga mikati na nkolo ndeko mwasi mpe mobali kati na Kristu église des saints au Congo assemblée de saints de Kinshasa université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h. Boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'éternel. Botuninga mama na likambo ezali nini? Mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali dans Nzambe yanguya totangi apôtre Josué Kasanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosange, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Moutombo, prophète Namson Chibassou, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Boigna, prophète Gédéon Kibonga. Boya bino nyonso na fête de Pâques de l'éternel oyo. Botuninga adresse ya assemblée des saints de Kinshasa université 83 ezali wapi kuta bango na avenue université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino. Shalom. Après décision, il y a tribunal arbitral de sport, reporter, il y a info, lingala bazwaki, maloba ya population, bozo bango na micro, il y a Igantingi. Analyse moko na kosala ezali boye. Moi légèreté ezalaki na niveau ya fekofa na biso. Eza makambo ya soni, hein? Oyo bo trancher likambo et que na instance supérieure ba baluki décision wana. Ça signifie que bino ba obo décider ki boso hein bo sala ki mosala malamu te sur des ezamo makabaso ni pona epai na biso alors fekofa ezali leçon munene pona bango hein bo sala ka mosala comme se doit totika ba sentiment de gauche et à droite ezali makambo ya soni vers club abimi champion po to landaki pe awake bien que ngana avec le bien te mais abeta ki ba match na ye atikala ko polaté. Ça c'est quelque chose à féliciter surtout pour la communauté na bato na yebi na o na yebité to bete de bango maboko. Premièrement, les ana soni comme on a instance munene de fekofa ya mboka na ngai bakati makambu et bato o bazaki coupable ba mati likolo kaka même dossier bato wana baketi na tasse na Suisse bakati makambu bazongsi ba rétablir équipe wana. Donc ah na mboka na biso ezaka bato kuna pezaka bato qu'est-ce qui fait que bato wana bazongi na ba norme o esengeli donc c'est-à-dire que eza pas si pour na mboka na ngai
kaka la même fédération wana aye lisusu a condamné 20 clubs ezaki mawa ezaki visible na miso batu nyonso ke oh wana nyonso ezaki coup monté contre club moko ya mboka na biso 20 clubs hein eza pasi pe eza soni na kolobaka ke courage pe félicitations na président ya 20 clubs pour azwaki initiative wana okende tina tasse zwa 3 points na voie normale kozwa 3 points na ndenge ki muyibe ezalaka bien te. En tout cas maman Bestine vraiment ba coup de chapeau ba jaloux ba sepelaki te ke première année na opesa coupe nde moi basalaki yo bakokosala ezango touche benga basimbisa yo mais Dieu est grand FIFA akati makambo wana donc papa maman qui pas vita omoni vita e équipe moko boye ya na lisolo ba maman qui pas vita ba Simon ki mbango batombokaki babite eloko kozala boye te yo moni siko kotomboka na bango moni vite azui raison champion lina foot en tout cas mère bayana bango na vite ko babima ba champion mais na inane te yo na inane ka pamba mwana mwasi et pesi sou ni na fédération na biso en tout cas toza na fédération moko ya Sony oyo bazokoka ko gérer makambo bien te verdict ya TAS était ya bango parce que na bané leki vite azora même problème na Don Bosco gardien moko ya Don Bosco autaki na Congo central azaki na double affiliation kuna bete na kombo mususu aye na Don Bosco arrivé na kombo mususu vite akotaki recours il fallait pas traiter yango soki vite azwaki 3 points à Don Bosco vite alinga ma champion mais fédération a répondu vite alobi ezali likambo ya bonne foi ndi ba pesaki Don Bosco ba point wana vite aratala titre mais mbalo vraiment vite abeti tina suka baboto la titre na ye bapesa mazembe za makambo Sony soki nga nazalaki ba dirigeant en fédération il fallait pas démissionner donc même na ba suspension ba inflige ki na Bosco mwe ou na ba twalina foot wana ba suspension moko ya mabe ya lokuta. Tout cas, quand on a sport pour la côté, c'est bien de reporter, il y a info lingala, bazwa qui peut réaction, il y a vice-président, il y avait club volé Zézé Masiki Niepe, aloba qui na micro ya Christian Kangeben. Sentiment en tant que membre de la coordination, comme tu viens de le dire, vice-président de la coordination, et ça un sentiment il y a joie davantage dans le belango les sous mais ça sentiment oyoke mutu moko aye na kati ya club a organisé makambo et mutongo pe moi na moi si Balé Betami, avec le Bapoli, à ta match mon côté, la première saison naïe, puisque nous avons travaillé ensemble, tu as une stratégie naïe, tu as une et qu'aujourd'hui, 18 titres, vraiment, je dis bravo. Ngana lingaka mingi ko benga présidente Bestine Kazadi, ngana insista ko benga Kimpavita. Pourquoi Kimpavita na monango aza esprit, azaka physique automona raté, aza esprit. Puisque nous étions certaines personnes, balnga a découragé, bakati biso ba point, et l'équinango, to vanda, to salabo, to salabo. Mais en tant qu'esprit, elle avait connu que non, ceux qui ont accueilli une instance moko supérieure, te rejoint gain des causes. Et accueilli, abundi, a engagé avocat et makasi na makambo ya sport, et tozui gain des causes de l'eau oyo. Donc je le dis bravo, na bois qui est ma fleur, na ba membre nyonso, ya comité, ya coordination, ya V club. Parce que tu as apporté qui moi idée, parce que tu partages qui m'a ensemble. Et en plus, j'allais ajouter que au moni, quand je parle de la justice, Eza et Lokomo ya malam dans le sens que aujourd'hui TAS a dédouané même l'autorité, il y a l'inafuto ba sanctionnaki, a dédouané même l'autorité avec club. Ce qui est totalement malam, l'inafoot avait fait son travail et un bon travail. Ce qu'on a dit rapport au l'inafoot à Salaki, a tenaki compte ya makambu nyonso. Et puis à rendre verdict naï. Mais ce qu'on a dit commission Oyo, ancien président de la fédération, en montagne de toutes pièces, et bah ça va rendre verdict na pour notre avec club, il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien de soubassement. Donc bah ça il y a un sentiment, bah ça il y a un penchant na bango contre le club de la publier qui est locoana. Donc on a ça que justice ezali, justice vraiment ezali. Lelo Oyo n'a félicité le président de la fédération, président de l'INAFOOT avec le travail qu'ils avaient fait, bah démontrer qu'ils m'accompagnent sur étape par étape. Mais ce que la commission Oezaki na fédération à Montakiwana, c'était vraiment de n'importe quoi. Donc, ils ont une leçon pour dire aux dirigeants à Bissau qui base à la série de Makambasalaka.
bazala vraiment serré puisque ce qu'ils font là eza vie ya bato ebele saka na sima wana mbula yango ebandi saison oyo wapi ebebisaka basapatu ya bato bowelisa deja kuna na 7e rue limete epa ya Papa Griffe yazoteka basapatu ya makasi mpe ya qualité héritier mapindemi Igong Singi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko na musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole ba mitema mabe azanga koloba teke bakonza moko ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na ba chinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci ya trop imaginez bino moko tala neti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien soki pour soutenir population congolaise alata keloko bien ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griffe azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. Bonsoir, kete comme la souka journal ya peuple pona peuple merci mingi na Stéphana Skande oyo akumbela ki édition oyo na sima caméra tozala ki bongo na Igong Singi journal ezala ki monté et pa na yemoko ingénieur Fabrice Lundombi ndenge na mesana koloba info lingala ezala supervisé et pa na yemoko héritier mapinde mbandeko botika na malamu ngala bino to kuten semaine prochaine kimia komabota mabino au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences, na Airbus 330,
PD fréquence dans Airbus A320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.